Ndeko bomoni Chantal Bola na Mami Ngeni ndenge basali rando le 27 décembre 2020. Bolandi sikoyo ke rando batikaka yango te, rando nde mutu etikaka batu. Soki otiki yango yeba kolo mutu alingo tika yango. Bandeko na kanisa bomona Mami Ngeni plus de 100 fois aloba atika rando. Batu baya baloba na ye basala nyonso. Me bomoni kaka lobi le 27 décembre 2020 Chantal Bola a bombardé a beti missile ya rando croisière. Mami Ngeni nanu kutu ekwei bisika ya zalaki te na bunker alauki mbala moko akomi kilau aye kosala rando. Alors nga papa rando nasala susu nini ngeloko na koloba kaka o rando 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 ezoma pamboli rando ekumbama rando elengi rando gu. Alors bapesa biso elengi ya rando. Mbote ba papa ba mama bandeko, mbote ba rando na ba randonette, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na barando net mingi o baloba batika rando. En tout cas, misusu bakalma, misusu bazananu na biloko kosala te, me bazakaka na rando. Bien sûr, ezana bakamoko exceptionnel lokola ya Clarisse Lizakazu aloba atika rando, atiki kindumba, atiki makambo ebele na kanisa. Ata lelo Clarisse Lizakazu aza toujours muto asalaka pe ba masumu, me soki botali biloko oyo ezako komisa ekilau vraiment atika yango. Banganda kokende longola bilamba mokobima na mobali nyonso atika yango vraiment. Rando atika yango vraiment. Donc Clarisse Lizakazu en tout cas kolo azanaye pe makambo alobaki ezali ya kokokisama même ata na 100% te, mais 60% oye kokisami ezali déjà très important. Manuela Kitoko alobi atiki rando nanu pe tomoni afingi te, mais oyo ya ye en tout cas ekoki kozala ndenge moko na ya Mami Ngeni to ekoko kozala pe neti ya Lizakazu. Mais et signe oya Manuela Kitoko ezolakisaka tiki rando na badoute ezali pona nini. Manuela Kitoko akendaki na mbila ya France, ya kanisaki bakopese bonjour na gâteau, akanisaki bakoyamba ye po azane mutolandi azana likambo te, po kaka approuve bato ke mbila France alukaka ite awuti kuna. Me kokota akotaki makambo ya monaki kuna. En tout cas bandeko akoko explique binango te pona soni. Abimi libanda ache kamera bazaki na mobali na ye John Sampi alakisi biso botala verbal angoyo procès verbal boso mwana sima nanga esigne ya mbila ya France naza na Hollande te, botala ba matricule ya voiture naza na France. Bokanisaki mbila akopekisanga na kota na France na kokota. Mbala moko Manuela Kitoko asali pas même 24 heures. Donc asali soki bolandi bien tango alobaki video wana na video ya tiki rando bokomona eza na se ya 17 heures du temps. Non, il y a 17 heures du temps, oui. Et kokisi même pas 20 heures du temps. Botala yango bien atiki rando. Or que tango alaksi papier wana azana rando azotia munoko. Mais pas même nini yo alobi atiki rando. Bien sûr miracle koko salama même na seconde.
me bandeko na nga eloko etindaki ye aloba tiki rando mpo na nga ezali biloko amonaki na mbila. Makambo amonaki na mbila ntango abimi libanda asali kaka oyo alingaki kosala devant mobali na filme ye mpo amonaki awuti na mbila ya France. Mobali ne sikoyo ayebaki makambo penza oyo ya sololi te na mbila oyo ya mwasi na ye mobali na kati ya biro wana. Me ntango mobali nasali live wana lokola ezalaki live mbala moko se ekoti na Facebook, mobali ne aye koyeba yango na nsima sikoyo makambo oyo mbila elekaki penza na kati ya biro. Donc ntango mobali ayebi yango, yango omoni bazwi décision Manuela akalme. Siko Manuela alobi soki atali soki akalme, eza kaka neti atiki rando. Vaut mieux annoncer atiki rando. Yango bomoni Manuela annoncer atiki rando. Akomo kende pe n'église azo filmele biso ba direct. Église abatu eza na likambo te. Pasteur akoboya mutu te. Azala vrai pasteur to faux pasteur akoboya mutu te. Akoboya pete ba filmer po bandimi mususu ba ya kobongola mutema. Alors Manuela kobongola na ye atiki rando abongoli motema bo continuer kolanda Facebook na ye. En tout cas bino moko bokoyeba soki atiki. Mais loko na lobi bato yo basalaka rando o bakota na rando na monde ya net. Rando mute kotika bango, bango bakotika rando te. Mami ngeni na lobi mbale bele atiki rando te, rando mute kotiki. Mais aleli azuba mbongo, ayembi, akena balabala, akumisi nzambe, ndenga zo yemba banzemba nkolo, on dirait angelo azana kwen ya ndako. Menzoka nyonso wane zakaka liboma ya rando. Po makambo mususu balobaka te po bakosa bino. Balobaka penza na mutema moko na tiki rando, aziongo pe na mutema moko leli. Alali alobi te, ndenge na tiki rando na kozongela ngo te. Me tika rando totala penza soko yebi ko tika rando, bakanisi yango ezeloka peke. Soko koti na rando eza jete. Eza neto komi katiel oto monaka babunda bakomba minene États-Unis. Musala wana batika yango pamba te. Eza neto komi politicien babimbaka kuna te tiliwa soko bimi antukeza makasi. Eza na biloko na mokilo po bimango fo mireka kolo. Neti rando po bima yango eza jete. Yango wana oyo alinga bima na rando en tout cas foko bondela makasi. Surtout foko yeba penza ndenge nini kokotika penza rando ya solo. Lelo tomoni Mami Ngeni na Chantal Bola. Chantal Bola pa kalma pona mbila to yebiango. Aloba tika rando pe pona mbila kaka. Pe akende signaka chaque fois. Mais soki balobi kozaki na raison, makambo nyonso salaka na net eza nango mabe. Chantal Bola ko telemisa kamera pe akosukula penza na ba oya kipaki te bokotela. Nakanisa bomoni ndenga beti Mami Ngeni. Mami Ngeni boki maloba bimisi. Bomoni même na un coup KO na site na YouTube ndenga komi. Na maloba so bimisi. Ya somo koleka o Chantal Bola bimisi. O Chantal Bola bimisi eza na benjir te o soki ndengeni. Eza kaka na maloba me ya rando. Me Mami Ngeni tango bimisi na ndenga komi wana. Osomona ke Mami Ngeni aye na dernier de kanda ondira zalaka deja na rando. Alors Chantal Bola a toujours l'équilibre ne ya rando. Pe a lobi yango pe bien. A lalisa bango nyonso muta lalisa azate. Bien sûr aninga bossa na moko. Azala na ba titre na ya kepe na ba titre ne. Azana raison Chantal Bola. Mais titre ya 2020 ya Reine de Rando. Alinga teto yebi. Eza ya Mi José la Reine. Mi José la Reine de Rando. Mi José la Reine de Rando 2020. Abeta Chantal Bola bamba ina mabele yango akoma kosumba na chasse pe akenda ko continuer ko signer na mbila ko signer oya signaka et ils a toujours KO ya Mi José. Mais Chantal Bola zali meilleur randonnette ya tout le temps à l'équipe batunios. Azana ba titre belé ko leka pe Mi José. Mais 2020, Mi José a betaki Chantal Kosakanate na kanisa yango Corone Bimi. Yango Corone Bimi na 2020,
pamba te Chantal Bola aza champion ba champion nenga lobi azana ba titre na ye mais aloba te ke mutu moko akwesa ete non mokili kondima te même trésor habitué kondima te akoyebisa ye chéri mon amour ndenge zaboye Miss José la reine des Rando 2020 bien sûr yom to format qui est yom to l'accès ba technique ma betio na ba technique na ye ba loba bien na nzemba mopao nganga soko l'accès mwana na ye abombaka ta sekele moko mais Chantal Bola a l'accès ba sekele nyoso a baxela qui pe matabis alors Miss José a bambaye a sumbisa na chasse alors yango wana Rando en tout cas tozali awa biso tolinga netinga na lela Rando na senga sosu nini bo pesa nga guya Rando oh Rando zoma pamboli Rando kumbama oh Rando merci kolo ndenge ba Rando net ba ko pepso sosu gu ciao. Ne batampo ils ont dérangé bango coach Gisnon ya saka na Londres ya si ça batu batampo ils ont tout lit on a tapé coach Gisnon aussi ça yo pas tout lit maman bolimo lobi bolimo nini bolimo oza su a to bungi na kobima na porte kobima na porte te na porte te kombangu te bulunga maniana. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.